Capage TV. Capage TV. Premièrement, non, attends, vous avez barrière, mais il faut y baquer, vous avez que la likondi, on débat tout bas. Et son basima. Au somba, que son basima. au somba ndaku na mabele. Tango sombi ndaku, tika na ona loba. Au somba sima le bego loba. Tango sombi ndaku na to boite lupango to boite. Mais au sombi yango na mabele ya leta. Yo oza mukolo lupango. O bandana tindaku ya chambre salon, o bandango $250. Pona ni kapo eza construction sika. Tu comprends retourner à commissionnaire, lui construction cicateur à kala. Tu as la combien de sociétés à ciment à Mboko? Tu as la Lukala. Tu as la cimenterie à Lukala, ma belle Nini, Yamboka. Tu as la Sinat, cimenterie de qui me pèse. Ce qu'on imagine une chaîne là, Louboye, si l'eau chez les parents. Pourquoi? Attends, maintenant quand ça garantit, il faut qu'on rater. Au moins, t'as dit, ah, quand ça garantit, attends 500, 400. Pourquoi Kara? Oh, il y a tout le monde qui garanti. Ngomba. Netinga d'adjoint leki nanga. Gims se peut aller bien. À rose appelle leki rose à master. Mais comparé via Gims, nanga la lune naza na plateau awa. Kala moi il me reste nazo soka ngini. Blouson, on appelle ça apparence d'un client. Mais Gims héros azana maro atie makolo boye. Azo côtoyer. Na ba prise. Attends yo moko. Lelo soki famille monsieur tse famille okangi famille ondoki lem sur la que mon leg no soki jier abima ki na banenge wana mais yeba manière nini okoyi ko arranger ko o comprendre okoyi ko yana ngombala moko brutalement te oyembala moko na mama zaki na liputa na toute place c'est ça là inga ce que passe ya mwana maman Cynthia toi na moi de la femme respect à moi si biso toyebi ba Ousmane Kaludi tozala bala mike ba yemba bino bon eza ba étape à vie mutu nyoso aleka na désert mutu nyoso aleka ngo enikolo bateke so leki na ba moma wana o famille cohésion parce que tant ozaki pe na mbongo wana osala ki ngo to luka ki pe tamusu ba sai na nzambe te tamusu po luka ki pe bango ba papa ko pongo wana yo na Londres mama tikala awa na ndeko na biso chier wana ba famille mususu ba passe ko lemsu mama monaka awa lemsu yo zara musika c'est vrai so tinda mbongo tu éviter mais hier wana wazani ndiko na yo lem soya so ba soin ba charge peme na mama là on remarquer lo kabongo yaka luka ndeko na fami boso ndana ebisi yo maloba nyo so pesa ngo lito non okezo ndeko na biso la di cop bon la di cop osani yeza cop na ye za musala na ye oya ye kola oya salaka fa défendre musala na ye omoni. Et puis il y a un maître. Ayebi mamlek, alors que nous avons 4 jours, 5 ou 10 jours. Pour nous, il y a un ben d'amour. Capage vous oriente sur Adona Musique officielle. Abonnez-vous massivement pour suivre le clip Souverain. Tu es souverain, je l'atteste par ce chant. Yahweh, tu es souverain. Déjà mis sur le marché, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Voilà. Mon Jésus, réunis en ce lieu pour élever un seul nom. Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé, un groupe électrogène de la dernière génération et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter l'immeuble Exodus. Contactez-nous
par téléphone au numéro plus 243 81 45 63 951 90 30 48 790. ozali nzambe osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu zamba ya motema malamu nano namona te zamba ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci à La Jaquette qui m'a habillée aujourd'hui et merci à Kassi Boutique. Habituellement, elle m'habille chaque jour. Merci maman Kassi. Boluki Kassi Instagram, partout. On l'a Sabino, de l'eau dans La Jaquette. Au Tindika mesure à partir d'Afrique du Sud. Au Sali commande en ligne, livraison à domicile. La Jaquette, ça va prendre la Tsangabo, mais ça va la structure, le roi qui est parlement. Et ça va vraiment bien. Ma fille, nous sommes bien, nous sommes dans le bureau, nous sommes dans le classique. En tout cas, Boekaka. Kenya ville exigée, La Jaquette Azana. Vous contactez nga sport dans la Capage Télévision. En tout cas, bienvenue dans ma partenaire, monsieur Yassiko Bazoya. Nous avons la lune plateau et puis mettez toko zongi sapena makanisi toko solo lanta ke bana mboka poto sala vraiment que Congo na biso ke neliboso ba commentaire na bino et merci pour boyami vraiment ba débat na biso kitoko to ke na onka bongo ezate ke to l'équipe bino na oye baté to ya pour partage et ça la biso vraiment bien. Bienvenue Lalou. Ouais, merci beaucoup. Ouais, ça va très bien. Non, même moral hein. Même moral donc. Un sapeur n'a pas chaud hein. Yo bika idéologie. La SAP n'a pas de climat, elle a son âme Kester est mené à Londres. Souka. On a tikala na romo na taking Kester malgré moi ya ke fungula itirette. Et puis dans bangande décor et kobeba. Si. Donc on a déjà habillé boyé pour idéologie na soba njilois, on a déontologie njilois. Si. Nazanga t-shirt, nazanga chemise, mais blouson rozanga moté. Donc déjà batu ba Hollande biso ba yebi déjà makila ya banjilois donc moté bina bande ko tout. Vous avez déjà branché wana donc ça. Bon film. Ouais, en tout cas film qui si comme kiasi. Na profiter na pesa pe merci na mon boss RK Muchang na Champions League. Na Naomi Barcelone na opportunité au ba pesinga et comme film bon en tout cas merci na ba abonné nyonso tout na ba fanatique tout. Na ndenge boyambi film en tout cas ba commentaire à kitoko. Lalou félicitations kende liboso. En tout cas, et ça linga bien makasi bo continuer toujours ko consommer film na vanité de vanité. Merci beaucoup na ba artère na ba actrice merci ba participer à film donc. Merci beaucoup des films et puis OK, mettez ça va. Ça va bien. Retour normal à Capage Télévision. Vous allez bien. Bon bah contact à Kalekenda qui les ozonga. Vraiment. Par la grâce de Dieu salon ozonga. OK. Pesa mbote la ba Hollande biso siko. Na pesi batu nyoso tu ba Hollande biso na pesi bino mbote na ba Hollande kinga na ba benga kinga bino yango wana. Na sepeli komona bino parce que ba critique na bino yango nde sala ke pesa pe so expérience. Merci. Kitoko. Mpaka Lalou yo nanga nde to ebima idéologie ya mikili et puis bato ba Hollande biso histoire ya Papa Kaluji na ndeko na JR yo ozoki on ndenge ni et puis bino na njili ba ngamna na kopo wana bongo ya na ntina bandal. Biso na stika muki. Ngapa na ngana bendo mo kopo mo bona texte. Ah bon? Parce que kopo malheureusement
kopo wana nga ifanda te bonga kopo nyonso na milango mai nga kopo tuna milango mai bla écouter donc déjà koloba ke koyana kolongola kopo na njili koyana na bandal iza pona nga na binga ngo iza accès ya lokola na repese exemple moko ya lokola ba mama na biso wa ba commerçante hein ba teka na ba molar wana souvent ba safu na bango ba manga na waki na suma minga njili brasserie soko mwana ya ba monga funa pesa la ya ba kitambo pesa la mais sikoyo pour pas que consomme mon njili brasserie kuna ezara circuit na piston donc ça dit muta kopo ta fandi na ye piston et lié gender osani osala po ya musana ye aye ko défendre boulot na ye omoni sikona ndeko na biso papa na so Ousmane Kadou Joana nga na tala ki yango na lila ki mabe pourquoi humiliation ya bongo na famille quel que soit peu importe ba marambo tout rosa na osinta kapashi et surtout hier à vivre en Europe omoni à vivre na Londres kuna et puis za kombo mo obanda ko bua kango kalanga na yebiye ponga na latino comprendre na yo ka trop pas venir na biso ko au mokonzi et l'air ba ne ko bua ka vie à l'époque bien les ba bua ka boire c'est que famille za na mabete omoni siko le bazo bua ka biso no se vivre kayu ndenge ya biso to ba artiste to yebi vinde kendaka donc ça dit na biso na ba kutu biso ba comédie to na so mwa bien mais na ba musicien te ba mise déjà soki ya bonne sili et sili et katani bena mais biso ba comédie na ozana moi reconnaissance à TV na ngamo ve na ngamo so mon sikoyo l'air lem sou vi on remarque ya bonne comme qui na fait zongara salaka babe ngoni salaka mise à jour maman ndengo bandaki na ndenge makambe sileli lelo soki famille monsieur tse famille okangi famille ondoki lemsio lala ke munde legi no soki jier abimaki na banenge wana mais yeba manière nini okoyi ko arranger ngo o comprendre okoyi ko yana ngombala moko brutalement te oyemba na moko na mama zaki na liputa na toute place ça la inga sko pasi ya ngwana mama Cynthia toi na moi de la femme respect à moi si omoni neto boye batebele ba rôle à moi cité. Or, si na fandi la lune na fandi boeza pour na moi. Si. Peu importe ma bé oyo moi ça zanango. Na ko étaler maman boy na TVT. Et surtout sa famille. Famille ça sacré. Marcus. Yo na Londres. Maman tikala a on ande ko na biso hier wana ba famille mususu. Ba passe ko lemsu maman monara awa lemsu yo za musika. C'est vrai so rotinda mbongo. To yebite. Mais hier wana wazandi ko na yo lemsu ya so ba soin ba charge et mena maman. Là on remarque le rabongo yaka luka ndeko na famille boso nana ebisiyo malobani so pesa ngo litoyi non malobani so pesa ngo litoyi ta yo oti ko luka kuna ndoto na moni ndeko na nga jiera zo fina nga tutu ba mikanda porte monnaie yaka na malembi na famille fandi sandi ko no boy mama fandi bandeko fandi pour trouver solution si réellement za bongo. Toi, tu penses que, bien tu crois que na YouTube, nous avons une solution. Oh, mais non. Oh, Nathan va commenter, par contre, va finir de Ronabiso. Va finir de Ronabiso. Yo mo sozo o tumuni libulu na ya batakati ba jouer espace. Batakati ba jouer espace. L'air mususu o bande ko tinda na ba mbongo a weeklo na famille. L'air mususu banda ko tinda te a weeklo on etalika yo na famille na yo. Ba bomba ki secret no. Mais l'air makambo ebimi lelo siko okombe ridicule yo moko. Or zama be izamba okezo ndeko na biso la dikopo. Bon la dikopo osani. Yeza kopi na ye, za musala na ye. Oya ye kola oya salaka. Fa défendre musala na ye. Omoni et puis yeza maître ayebi mamlek aroke no ba 4 jours 5 ou 10 jours. Poni aya benda mungu na. On comprend? Donc papa na biso ngana ebi ke na Londres alem so tapé mutumo ba respecter ko makasi pour banda obua ka okala donc c'est qu'on a prêtre. Or il fallait que c'est la sagesse yako benga ndeko na yo soit ko futa bien ngo yaki kisasa oye ofandi si famille na yo non telanga na remarquer boy bon est-ce que nzamba existe na mokilo c'est ça la luna chono moi ta point pour yo posa mostre d'amour ta maloba
tous on a réaction mettez peut-être aux autres pour yo Angelo et puis ma solo bien mettez par rapport à réaction na yo pour na maman na likambo eko eli famille en tout cas likambo na yo tant que maman pour na mona ki na ba filmer maman na liputa na tolo ye moi comment le basu maman qui est là te bilamba ezelo comment boye ba ko ndima ngote parce que ça ni mabe vraiment même si likambo ezali na kati ya famille eloko nyonso tout ebonga bo vanda bo sololi entre bino na bino bo zwa solution ngana omona net makambo ke ko zande ko na mobile o exposé devant la média ndenga na internet batu nyonso ba mona ke azana kindoki me kota la jeune wana vraiment zomona pas da jeune moko azana innocent ko sili c'est ko ridiculiser ndenga wana za propreté puis bozo sili sa valeur ya famille secret ezaka bien pour na famille entre bino na bino biso ba bete so te papa bisa lobby au moni na kati ya famille soki bozo na secret na bino bozo bomba muto alibanda okota te mais soki ozwi déjà secret na bino na famille eza basi muso akeli bala akomwebisa mobile okutu tata mwasi na biso azala kindoko moni noko so mobile ana azala ndoki aosilisa bino famille mobimba mutu wana aosala bakope na ye ata kutu bongo ata kutu ke o nini me likambo yo mpe na garçon wana nani kombone nani wana nani garçon oyo batiaki yo kopo wana JR okondima biloko ndenga te il faut se défendre ya bia za yaya kokoki osimela nzoto te yaya oza yaya na nga meza na babiloko mosusu nakoki kopesa yo banini wana te jamais okokokanga nga na makasi te okende bozwa eloko wana bolaisanga na libumu biloko ya mosusu toke pe tozongizanga bajeu d'esprit nga na ndima na nga nde nazala nga bayibanga mbongo mobwe na ndako ntango bayebisi nga ke toke pa mutu mobwe atiaka eloko na lisu oyebike na boya nanga parce que namona mpe mutu batie eloko na lisu nde nga na aosouffrir na misu na namonake nga mutu nasala mpo mutu wana komana na olinga biloko ya ndenge wana te ozomona eloko nyonso na kati ya famille babongisaka kaka biso toyebi ba Ousmane Kaludi tozala bala mike bayemba bino bon eza ba étape à vie mutu nyonso aleka na désert mutu nyonso aleka yango enikoloba te ke so leki na ba moma wana parce que ntango ozalaki mpe na mbongo wana osalelaki yango te olukaki mpe tamosu basali na nzambe te tamosu mpe olukaki mpe bango bapapa kopo yango wana ozomona en tout cas il faut vraiment qu'on se repentir eloko osali wana d'avance nanu mama na o nanu oridiculiser famille ominimiser mama na mama leki na bino alongwe na intercession aye obengi ye kaka mpo aya kotala makambo oyo oye nango mpona kosambwisa famille na o boye eza propre te eza propre te merci Lalou olinga obakisa nini nga na bakisa nga na koyebisa ndeko na biso papa na so Ousmane Kaludi aluka kimia balobaka bafrançais baloba les linges sales c'est là va famille comprendre donc aluka eza tard te malgré tout mais batapoto baloba kope eza tard vi âge là musu makambo en réalité mabiso eloko mabiso toli copier c'est ça vous comprenez photo selaka nini photo selaki biso ça dit bokoko omoni bato ebele ezoboma tozocopier baculture ya bato or soki oke na mikila bapaya oke kokopie kuna tika yango ezaka kuna mais lere osali retour na mboka no lata po ya mboka na yo on est des bantous on comprend respect ya famille po ezala donc papa na biso nga na osenga eza te arte po moto akopa alobaki ndeko ne mosusu ya poto abe liboma oyo esala mwa confusion na po mais ndeko na abime nga na liboma te naza awa ebesi su retour omonike ebeti nango greco sikoyo na tout wana mais yo mo faut comprendre faut comprendre que non faut na kimia na famille et puis elle nzela moko te weleki nzela ya Jésus-Christ c'est ça nzela nzambe faut comprendre nzambe nde mokonzi même ye moko satana nana créé nzambe même ba pasteur bazana ba contredire ngate vous comprendre or papa na biso osali faux choix soro zalaki muta mayele bio zalaki sage fallait consulter ba pasteur aminene ya mamboko ba homme de Dieu batalisa yo ba pesa yo nzela omoni mukile pesa na solution te ata mukile pesa solution te mukile zara pour nous diviser pour moi ça ni barigné omoni eloko ebetami oyo ekoza pe carte pour les types pour na JR na talier non nta solo kayo ayeba na mwa muke te bandoki bakoza na aspa bongo te vous comprenez otoyebani ngana di garçon mon pemena zo mama na cho ba yebiso route na âge na ba âge na biso ba kuto mukona nga ya 2 ans mais si là abima swali peka encore timbela abandi small boy omona ka mabiata yo garçon boy na kilelo mabiata boy penza so omona basola mapeka babilamba salité non okoko ota de oazan chor mais les garçons là na mona qui est non et puis na zupi ya témoignage na babandale awa
C'est un garçon sérieux, très bien, calme, gentil, assolara bien. Parce qu'on dit au sali réputation de bon, heureusement maman autour le bas, yem datiki. Ponde singa na faille na boye, na ba galère na galère na kisasa. Na moi 3000 la keme la bière na moko ya pasi. Ay na la meti lo bendanga te. Bendanga pété. Ay na fandi boye boye. Boto monter scénario na nosu wapi otanga kopo. Dona muto otsa kopo na déjà ku de simbate. Et puis nga okanga maboko te pona zela tibo tsanga ba kopo, tibo kota na botsa caméra. En tout cas, simbate. Quel que soit, il y a plein de portes mais respect à réciproque. Là, on a besoin de respecter. Je peux vous respecter là. Parce qu'on m'a pas un engagement. Nana bassi, nana peut-être ban paix. Bon, linga pété. Voilà, moi c'est toi la bassi. Bon, en réalité, nana jeune. Dans le papier, nana bassi. Mais oui, et nana hypocrite, nana bassi. Sikoyo, otala sikoyo. L'aime sur nzinga nga pe nana bassi nango balinga pe la lou balela pe la lou. Abata la sikoyo la lou ba te kopo. L'aime sur ki na kopo mo na lengi na no sika. Bandika kope. Parce que yebisanga, yom de réparer ngo. C'est ça. L'aime sur ça li solo bien. Moi di frezo bima wana. Ndekone moko takanga ncho. Akanga ncho bonga i danser que makila na bima se ko bima. Souka. Mais non. Non, et ça déjà dans ndekona nga hier. Ngana osenga yo za et quoi il sautait. Toi bah jeune. Vous comprenez? Nous avons ça fait du temps mboka fachi. Donc on a le papa boluka kimia, boluka vraiment kimia. Libo teza sacré, famille za sacré boluka kimia maman. Et ça il m'a dit maman solela. Non. Non. Mais to lobi ke na mabota mususu pete wana te na kati yote na ozongela yo mete mabota mususu on dirait ba maman ba ko appelle moi division par rapport à bana bilo on peut comment ça la peut moi indiquer quoi. Bon, problème so boti moi 5 moi 6 mais maman kaboli bino otika na ka maman. Ça na okapo omoni maman ko bota bana 10 15 mais ça na mwana na yemoko penda o yumo mona ngoti. Mana na moko boya botela ekutu bakoko ya mwana na pesa kelo kote mais maman kote la kaeka makasi wana za kaza ngolo ya nature mais maman kabola libota na yeke bana o bayo te maman za la bongo te maman za la bongo te na kati ya famille foko yoka nezala oyebi bate absolu likambo moko et pas pasteur moko alobe moni basakana na famille te omoni leso opoyi wana Cynthia mutanzela oya kaka mawe akoyi boye alekani ne mususu oyikaka mais oya yo so akutu ata mutakala na aolongola liputa moko alati so ya bongi so beta sopelo mo sokolo memi yo bisika ni akio tikola to ba ki camarade de kakinde ko bakosa kinde ko eleki ndeko na otikala ndeko na tinga pe na ba kinde ko eleki ndeko na ko tikala ndeko na tana kati ya maladi so etanga oboya ya oya yo moko oya wana sokoli yo abongi so acho poudre pona micha na soleza donc osakana na famille te même si ozana okuna na poto wana ezana ngona problème poto ebino bata poto bokoma lukela bato en Afrique ba problème mutu na pe na fito ko galérer pete to kuta pe na ba problème mais to supporter yo peso e comme ta poto so bamba ni seke na Afrique ole ko baby sa réputation famille na yo comme ka ata mutabenga mo ya mbeza to maka bato wala bandoki yeso andoki te famille na so ba to ebike na Afrique wa bandoki bazana bango mais ngana ko tia kombo ndoki liboso te na otanzambe na nga waleki ndoki na tia liboso ozomona parce que na problème ndenga tant yo lotaki est-ce que yo zwa kita on se consacrer na yo moko na no kota na ba prière te ba mbongo pesa source ya provenance na ozomona ba difficulté okuta nango ezozala par rapport à nini ozomona oluki nzambe wana kolakisa yo parce que Bible elobi invoque moi le jour de la détresse je vous libérer je vous montrer les choses cachées ozomona malakisi yo bondela okozo solution na problème na bakoko lakisa okoko ngo batie yo mais soki prière malonge eza na ngote elo mo malonge esala malango bakozo sumolo bususo yaki na ngote nganga zwa kaka nganga zwa ne kaka OK nganga zwa na lalo oko compléter ni na kati mais oui donc ngana condamné na la di kopote na condamné la di kopote pour la di kopoza musana ye si ya lokwa Cynthia kapa chofandi boye kasi boutique koti maman na biso tongela la jaqueta a koti pour ani ba moni Cynthia kapa je n'aime dans sa musana zoko man moi je pense pas que sozaki maso balinga ba yelo kopo rien vous comprenez donc la di kopo eza kopo na ya osala c'est-à-dire aye ba se pela ba mikilista musuba ya ba kopo ba kisama osala musala na ye la di kopo so kita ndeko na biso yende mudaye ba kite zomona conseil gratuit
et puis maman leli et puis na moi nini fallait ça en avril maman leli en avril c'est ça mais maman leli na mars et mami se bimi et puis na liputa na tolo vraiment maman raisonner jour akida ko kemba c'est pas bien na obimena mutu munene vraiment nakati bia maloba te désolé moko abetela biso lisolo alobi ngai en tout cas mpona mama na ngai nalingaka te abi oyebi ke mama na butu bolali boye papa kuna mibwaki mama alati liputa na tolo aye na mwinda aotala position ni bolali oyo atie moninga likolo oyo asali boye abongisi bino bien azongaki olala tina ndenge nakomi mutu bo bongo sikoyo olobi lobo aloba nangaki oyo asaka na mama na nga wana koboma neti ngai na bango mama Cynthia ngai na nga ba opéra nga na âge à 1 mois les mères abetila nga lisolo na 1 mois voilà yo kutozo yebelo na âge à 1 mois vous comprendre na âge à 1 mois nga ba opéra nga donc mère na biso ça dit père aza kuna ko sala magazo na balar vous comprendre magazo na balar mais mère nous enfant na mama yemo on a tout mère obetila nga lisolo jour na lele abina longa bana mama yemo na kote sera ma biso na ba nini ya ba sotras ou mama kota ngo bongo le jour il fallait ba intervention mama ya luka mbongo donc abina comme le roi liboma mona nzela pour nous sauver molimo Cynthia même na lobango clé même moi si na bali so ça l'erreur na mère na on dit ba benga mbali na be ya changer basi maman à cause de bango père vous comprenez donc il m'a bien mon bal ma bé pour na yo moi si au mati voix likola maman non konga na osango pas maman aboti donc nenga na respecter maman aboti il faut respecter maman aboti nga vraiment pour les mususu yo ku maman no déranger ke makasi ya libom nga na déranger ki makasi maman bete nga li solo ya 1 mois bana 1 mois na yo biga 6 ou na 9 mois c'est ça na risque koka mère asala mamdu pon le na tambola na lati be basket oh mais putain et bata poto ngona putain Tazo continuer Lalou débat na biso ça kitoko en tout cas merci d'avoir obazolanda biso ezaka opinion na biso tozo pesa parce que likamso eza ya mabe biso sto na kati ya Congo biso so to bandeko biso so to ba congolais Lalou pesa mette papier baza bon à l'est dans la Samoa tozo na biso en direct merci d'avoir obazolanda biso en tout cas espace débat na biso eza pona batunyo so to linga bino mingi yango to ya rapona ko partager en tout cas merci na bino tozo continuer kitoko Lalou ouais makambu ya ba bailleur na makambu ya ba garantie locatif baloba na biso awa tango corona bandia ezo sasake bakolo bandaku bachana se ba garantie comme ba 3 mois ba makambu nyonso esala lokwa mois elembisa mwa mokeme jusque là ba congolais bazo souffrir na likambo etali ba garantie pe bakolo lopango balobi gouvernement te mutetongela biso bandaku po baba no pesaka biso ba loi ya ba mois o biso photo tsaka koto pe commissionnaire alobi yé a rolongola mbongo na commission te il faut ezalaka mbongo ya commission degré ndenge nini kozolanda likambo wana te que jeune congolais okoloba ni pona yango bon omoni likambo yo ezosala pe moi passe sintaka pas chier et ezaba ba blomo photo lo bilango na dévolé zo comprendre premier volet ça tozwa souci ya biso pe na ba jeune et puis na souci ya mboka et deuxième volet photo tala pe ba propriétaire omoni po eza facilité sintaka pas chier moto atongi ndako na ye muta tominda kuna ça dit abimisi mbongo ne belé api na posa sa nini azongisa mbongo na ouais or ba makambu oyo ngana lobango jumusu to akapi na diba moko et makambo po ça la bien po simba na mboka ça dit l'état faut azo ba préoccupation na ye ça dit l'état faut aluka atonga bandaku avant apesa mibeko oyo po bando potana kana babaye so ba langage yango ezonga ka l'état tem datongela nganda ou soit dans ta voilà omoni or ya na espace belé o eza vide o l'état sera abilelo na 6 ali cela ya mamba garantie même babaye ba koma pe sans valeur ouais pour déjà l'état soki bon na construit non 1000 maisons mais 5000 maisons tout dans l'espace ali na ba monga fou les ali et belé bon to keka musika te na ba bandal a espace vip or ngaku le jour bana to nga oasis o ngana c'est plein donc c'est que ba biso do longa bina ba njeli kuna
to yo fanda ce qu'on a aussi so na na kansa dollar na garantie ba cha de pour en réalité parce que moi ce qu'on place c'est bon ya ngwana oh net ba mille le roi oasis surtout et puis banda vide et tikala banda ba vide nanya okota to donner exemple ba tonga ezaka vide ya eloko ezomona oasis ce qui ba tsakango na primo abordable na primo abordable pardon ba mutunio tout azal libre ya fanda kuna mais déjà yo tout na ndaku boye garantie 2500 par mois na 2500 aux yeux parce que net c'est que là pour na bisoté là pour na ba konzi omoni or et logo l'état ce cas na souci ya ba jeune c'est pendant la poste que non jeunesse congolais ba épanouissement et c'est logo yefatonga tout le monde na Brazzaville l'air nino banda kwa poto na dane ebetara ba pesi ba maman ba mbongo ba longoli bango wana ba tongi on comprend donc n'est-ce pas 6 mois place anendi et bana ku souté que guerre auto sala ba tonga ba bisco ba pesa ngona na peuple ba fanda on comprend donc place wana ba mona ba bayer mabete pour bayer soit tena soit tena 3 mois c'est que yemoro eza strict na ye c'est que garantie eza c'est que mbongo eza likolo ne ba cha ba 3 mois ba 24 heures ouais ndaku 500 abike 2 mois 3 mois voilà pour évidemment que échelon si qu'on m'a biso na banjili kuna 10 mois 12 mois 10 mois 12 mois ko patia ndaku 60 dollars 80 oboyo tiki et puis ce qu'on rotika pété pour na posa ndaku kuna babinganga ba bimisi yo mbula otika te ce qu'on a place on a l'état atoyo lobanene en tout cas obomanga OK mettez ngai bon naza vraiment nani pour maloba o ya lobité premièrement nano ata oza na bayer mais faut yebake mobeko ezala likondi o nde bato ba esomba sima mobeko esomba sima osomba ndaku na mabele tango sombi ndaku tika na loba osomba sima mobeko ngoloba tango osombi ndaku na otoboite lupangu toboite mais osombi yango na mabele ya leta par exemple to supposer neti bato batonga bandaku na baneti na banona o batonga bandaku na bana banona 5 ti lelo mbongo ngo na ezonga kati yeyiti te il faut to lingana pena biso mona ba congolais faut to lingana pena nous comprendre avant na makambo ya gouvernement ya avant batonga biso ba yo kana pe biso mona nous pe to salelo mo pe ya bien vous comprendre yo oza mukolo lupango o bandana tindaku ya chambre salon o bandango $250 pona ni kapo eza construction sika to comment on retourne ba commissionnaire lui construction sika to ya kala donc biso to ba jeune boy to linga moi street mo boy za la moi sika vous comprendre mais il faut pas comprendre pe biso pe que non ba tsaka pe na moi primo bo eza pe abordable mutunyo sa za doit vendre na ndako zo mo oui abordable ke luka nsele makambu ya ya sele zo mo na wana sele eza nango bien lelo dans le gouvernement atongi banda akotonga po botikela yo to mota bon marché na nsele ngana ko mota bon marché na ye 500 de yo soki lo batongi nsele bon na londa babalusa na londa babalusa na Nigeria Lagos comme Abuja Lagos parce to pesa ba o mayele lo baboto pesa babimaka pe bazora ba elete ko babimakati ba ba kondi bango ba lobi ke financement égalité peut-être ba luka ba moyen pour sala wa zela mama na bi toza la combien de sociétés ya ciment à Mboko toana lukala toana cimenterie ya lukala mabele ya nini ya mboka toana sinat cimenterie de qui mpese siko yebisanga lufu toto mona ku dangola awa ciment ya lufu ya ki awa ciment ata suku na $9 suki $15 baboya ngo babo ba komba oyo on dirait ciment ya blaze arrêté na mboka oh ngana yebi immeuble moto tonga di niveau na ciment lufu coup de pesa ki batu bien mutu pena signé pena 207 à côté de mon lufu abuki ba kaka ba kolo société ba ciment ba keko ko beta diabo non ko ta sauté ya mboka ete kamate ba la bilo wana souci na biso oh non ce qu'on imagine nga jeune la luboye ti lo chez les parents pourquoi attends maintenant quand ça garantie ngo et to ko raté omoni nadi na quand ça garantie ata 500 ata 400 pourquoi kaka oyo tu na bete biso a garantie ngomba 700 800 ata yo mo sinza lelo 700 pour na kanga boye lelo zunga ka 700 100 et quel sous moi si pe kuna problème payer la moni kobe mama sani na beli osani
Qu'est-ce que fait tu vois? On a le droit Cynthia la page. Na bosa nge Cynthia mna laisi Jack Sugina. Omoni siko tani na okangisa. Or ce qu'il l'état annonça qui na TV que Maison Oasis wana, moi cité wana. Cité Oasis, cité sous monsieur Yarasua. Cité Oasis au bon. Tout est bon. So ba bête ça t'a 10 mais congolais. Si à partir de là cité Oasis wana garantie non tout est galem sous. Les sous 250 mais 300. Cynthia. Attends, bébé, il faut ça nini. Na odefa. Parce que me dade fanga 300. Mais bino pe bon ça ba place te. T'es trop bon. T'es trop bon ça. Ma belle na bino pe yango wana. Qui ça ba bazo retraiter à ma place te. Cynthia, so ba na biso. Au moins ba ndako nde bozo swango. Chaque jour chaque semaine. Faut que ça la salon. Syndic ba no leka pozoka. Oui, maman. Unga ba longo na njili. Ba yo tsanga na bandal et puis na primo abordable. Oh, on a un appartement à tel boy. Vraiment. Non, en tout cas, l'État congolais, tout ça finit à bangoté. Parce que ça droit na biso. Makasi. Comment dit? Les lois on a des mambo belé, ba jeune, ba ça makam. Ça dit un jeune le roi nga, ti le chez les parents. Moi dans la moi il y a 22 ans na poto, bien baka, bien ba ndaku marié. Bon, Ajamba Batuna Oteme, il y a Gims déjà na Dadju. Oh mais oui, net na Dadju Aleki nanga. Gims se peut aller bien. A Rose appelle qui Rose ba master. Mais comparé vie à Gims, nanga la lune na za na plateau awa. Kala moi il me reste na zo soka ligne. Blouson, on appelle ça apparence influente. Mais Gims héros azana maro atema koloboye. Azo côtoyer. Na ba prise sur ata yo moko hein zo mwana o ya ti mwana tira o sala pareil mais ngala zo tambulo ke beta batolo tableau longola moi makasi maliga una tungiso la luya na ata yo moko tu ya kufa pas mana mboko somo surtout déclaré vraiment dans l'état congolais il faut parce que biso nous ça on a pouvoir on comprend biso ngana ba ke fachi béton asarola biwa na changu na njili biso ndo vota ki président Fachi na njili pesa ki bas na ekuna siko papa atela so makamu biso do ba jeune lelo mboke simba mana ba jeune sinto kanye na bwena na so bota di ebele ko sa ko botele na ko mais ba yo lela nga papa mwana fa ke classe ba classe lelo pe suka 1000 2000 baba 500 ba 800 gratuité kutu na zo tanzo roule que zo présenter mais si non ça la boule o la ngara be souche o zo ngabo contrôle o stage nga marambo biso le tanga na muna ngota stage ngani nango o commence na banque beni donc ba faut pas comprendre biso vraiment o zo ngana condamner baba hier ba tuté Cynthia déjà muna pas atonga ndako yo ba bi combien dépassé ngana so na oncle na nga autongi ndako des niveaux c'est 3 niveaux bi ndena bina komona ba 300 000 et quelques ouais des niveaux oui abiso na lingiso na fana so mata amer nanga na tonginda kuna nga des chambres so na fana nanga mais plateforme l'état aya lo baneke non ndako tongi ya chambre salon sango $100 garantie 2 mois non mettez non la lutte aux hommes après la photo clôture ngai nake kokota muke na likambo ndenga zoloba pona jeunesse wana ngana yo mona ke kozanga misala ya mboka na biso eza mingi pona mutema mabe ya ba politicien parce que na mboka na biso mingi bapesa bato pension te faut comprendre au moins na ba mboka nyonso il faut bato pe babima pension neti bato otango ba okota babimi pension neti na entreprise moko ya munene entreprise publique babimi si ata 60 pensionnés au moins ke ba jeune pe oyo ba uti na université wana bake bakoti hormone ke moi to ya chômage et au diminuer moi mukie ozo comprendre moi to ya chômage et au diminuer moi mona penda na kati ya entreprise mo penda papa mo penda comité na 80 ans azaka kawa banda to sala bana mike ba kombo to kango banda kala ezaka ozo mona bango po basana ba parapluie na bango so ebi keso ka zui place wana entreprise ya l'état et comment siko lo kwa neti bilanga na eso ki ya longwe wana zinde kona esa ate wana ngoke utambola boyo ozo mona to ya chômage ezo continuer kaka ezo continuer mais so basali système ke mutunyo
surtout oyo akokisi 65 à 60 ans bapesi abimi na pension bajeune oyo mpe baza mpe oyo bauti wana na université batie neti mutu mosumu komso garçon azoloba na ngai abi mama nake na société nake koluka mosala baoloba na ngai baotuna ngai nini o oza na expérience ya nini mpo bapesa yo poste wana alobi papa ngai nauti na université na ye na mosala bino nde sikoyo ifo nasala stage après bino boengage nga moto azaka expérience na mosala nga na nasali eloko te sikoyo expérience yango na kozwa yango ndenge nini ozo comprendre biloko wana nde yango mpe tosenga président il faut landela nanu mpe ozomona jeunesse baza na besoin mpe ya koza misala eza yango te tokokitisa mapata te mpo misala eza nango na mboko ozo comprendre mais bato bavandeli baposte wana balingi nde kotikela jeunesse te ozomona ye alingi wana parce que eza na ba 4 bureau ba 10 bureau na ye mpo azwaka bambongo wana apesa bango te okokisi déjà parce que moto abanda carrière na ye tanko asilisi na ye asilisi université na ye abandi carrière na ye abandi kosala pendant 35 ans soko osali to 40 ans déjà de service osali okokokisa osomba biloko na mapangu otongi bandako no bana mpe déjà basilisi kotanga okoti mpe retraite bajeune mpe bakoti mpe misala bango mpe basala mpe carrière na bango okomona te ke bosala mpe mabr moko vraiment mais fait bambote mbala moko directement po tokonka naopesa mbote na bato nyonso to baolanda bémission oyo napesi bino bambote nalingi bino mingi merci beaucoup boa malamu boa bien nde bozobenga ngai bozolanda ngai ntuka nasepeli makasi nasepeli na bakritike na bino nasepeli mpe na bao bafélicitaki ngai napesi mpe bato nyonso bapesai ngai mbote antuka napesi mpe Chantal mbote parce que nabosani kombo metango olanda émission oyebi déjà ke eza yo mwana matete merci ya yo yango wana pambola yo merci mete la loupe to continue to clôturer en tout cas ngana osenga bon nazonga na premier sujet donc déjà na papa na biso wana Ousmane Kalouji papa respect à la famille c'est très important et puis bolingo libota raisonner ndenge bakolisa kibino na maman na papa ika lelo nde okoma influencer les msuna batumo pour na redestabiliser famille na maman en tout cas isali bien te papa luka obongisango eza famille na yo et pona marambetali loyer en tout cas l'état congolais le gouvernement congolais nous a censé ya koyoka mawa na ba jeune parce que lelo babino bozo ke ne relève à lobby ya Congo eza na ba jeune si so il faut préparer jeunesse bien te et alwa ndaku ezanga fondation on comprend donc ekokoya na kokoya et ya kuma le Rwanda ekoya na prince Gambela wana brouba tuba akufa boke babuya oboma ba jeunesse congolais merci beaucoup na yo Cynthia Kapashi na invitation et babi tout le temps ce qui m'a ramené à photo ya le karato le bar après na biso mbote belé na abiya ponga pina na babière na babière Chief Makiadi Yannick Makiadi multimillionnaire njilwa babi multimillionnaire njilwa Yannick Makiadi bakoloko zo pena Philippe Lem abi zwa donc yo ana na kinya ye pena na kinya ma kabaroleka na banjilo bara na poto Yannick Makiadi en tout cas respect belé na pesio ba mbote belé Laure Ngunda représentante ya basi nyonso kitoko pe ya pembe na raza France mbote ngona Laure Ngunda mbote belé na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis merci beaucoup na monaki depuis mbote belé na Clave Maleba Grand Jogo garçon Valère ngana ko manana bataki ça en tout cas bolimbisa bangonde makambo pokini na sona bimbo ya ta moya ya romelezali moya ya reliezali malgré bampa lesali donc bambote belé na bana njili tout il faut rappeler libanda bolinga lalu yawe mabanza en direct Istanbul merci nazwaki biloko ichamanda ngota pasuka monvier donc nalela bino fort numéro contact ndeka bokoma bon continuer kolanda film vanité de vanité ya lalu maleba mbali bosona kuma merci beaucoup na mama Naomi Barcelone mama formidable na ba confiance no opportunité pesinga RK Muchanga champion league mambote ya wana et puis mambote na yo Malika merci beaucoup abina ngalalu yo ma trop ala ngana mutu Malika na yebi wa mutu na ngada rigoleka kutida merci beaucoup na batitude OK merci na lalu merci na mete merci na ba onyo so bala biso en tout cas expérience na biso yango to partager nzambe azana bino pe mabota na biso pour la autre souki prochainement na numéro mususu et puis na débat mususu très pro tozo kabolaka ba idée merci bye à la prochaine au revoir chez Mam pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement. Vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes,
sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleep Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Ngouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV. Capage TV.